Richard Bomengo na shenga, hein? Na shenga au cuisine nangai, ça va? On a robinet, hein? La cuisine nanga mai bimaka, d'accord? Tu shenga, nzungu wana zomo neza madesu. Madesu ya na kati, comprendre? On a le coup on a damete pour bandana ye nzalea nango te badi yango wana, hein? Les achenga, d'accord? Les anga, Goutuska a chié. Donc, achenga, hein? Na oda mina mo bitabe, na ki na mo pour na moi dessert, comprendre? Ya, na na Hollande na no moi information, hein? Na achenga, hein? Ya, chambre nanga yango wana, hein? Il y a des chambres, salon, cuisine, hein? Zangambutoska, na shinga, comprendre? Un petit cop, la côte. Information, on peut Sabino, Mbutoska Mario, Vivaka na sima mwasi, bakosa yo, baocheonere, na shinga, comprendre? Na shinga. Odoka. Sulposa la kandundu. Ba singo sa kandundu ya solo. Oza susu mbongo te. Ba papa ba okende bango moko. Bana 26, il faut ba pesa nga merci. Pour balinga otindelo ba lar. Avanga na loba yo moko loba. Tant que bambouana yo, le qui babomi bambouana yo, batindela ki o combien? Zala penza honnête. So le bitinga na ya oloba. Na ochana ba bordero ya western. Na yebisa ona mbongo batindela ki o ler baboma ki bambwa. Yo so lia o lie batu trop. Ndako eziki batindeli yo bambongo. Bambwa bakufi ba pesi mbongo. Yo sa mutande. Pardon à mon koto, batinde liyo bambon. Réconciliation, ngade na bloqué yo. Hein? Mbutoska est bel et bien chez lui. Na Hollande écran, ça va, na shenga. Dans la vidéo, na celle qui va lenda, place yango yango do chez moi, na shenga. D'accord? Oscar. Mama. Oscar, tu as monoko nyonso wana. Ovanda nde nanda kwa salite bongo. Yaki nzoto malili. Oscar, cuisine ba bidon, poubelle belé na kati, propreté. Ozo sentir que ba insectes ze belé na kati. Salon kiti ezate. Omi vandisi na mabele, sans carreaux, sans plafond. Mama Oscar. Monoko nyonso oyo tiaka wana. Ya pamba kaka. Wana ozomona na pe ozovanda ba kote moko ya ba kita kosi kuna, ba kote moko ya ba milliers moko ba. Na ba milliers wana banda ko ezalaka moins cher. Tio ozwa ndako ezanga plafond, ezanga carreau, faut ezala ndako ba $10. On a loin ndako ata $50 au senti que ezana plafond, ezana carreau. Mais ya yo ti otiaka munoko ti ofingaka et puis pena bandeko botali botala na image na ye bomona teke muto akoma liboma bomona teke akoma liboma botala ye bien bo comprendre que akomi kokoma liboma finga na yo tata chola na yo tata mokolo asuka okoyeba ye okomo koma liboma so tali image na ye akomi kokoma liboma ngayo bofinga ka liboma yo nini ngana ka poser les plins en plins nazo kokoma ka susu belle donc nguya o ya nzambe lati nzoto zo komisa ka belle nazo koma ka belle na koma pe ka poser donc o senti que bato nyonso ba yaka ko dénigrer nga ba bando vana ka ba kanga ka minoko bazo tala
la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem naza ko mata kaka mais bokotala nanu mutu ayaka ko afingi nga pezo pe tanya ko finganga la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem tale sika zovanda esika bongo eske molimo mo santo oya te sika salité bongo molimo mo santo linga propriété alinga salité te esika salité mbindo nkele ndako zomona na ezana banyama na kati ezana bampese ezana bampuku solo ezata na solo bien te ozomona kotala ngo santi ke ozoka da der nango ezomona na kezana bintekwa ozana eloko ya malonga te na ndako ti otiaka munoko na video na bozo sala na makambo na bino okota kombo na nga balenda il faut être prudent na kombo wana faut banga ngo banga ka kombo oyo po ekolelisa yo lobi na temps auto zanango ti na 2025 yo vino ezaka médiocre mukoni obonga papa omenka ne ochola molimo mo santo yebaka ke mutuna o deje bandi ko beba eko bando kende bo male ti pena okoti fulu okompena folle donc yo pene sika no imona ni na poubelle deje bande na kati ya ndako no mokota azola kisana fufu moko salite na batongo balia na ndako nao na batongo bapesa ko confiance o sentir ki aza mutu ya malonga te na okele soto balili ndoko boye kele makasi boye mami bato nyonso batiaka minoko oyo ba Richard banzala bazaka na ba vie oyo ti batiaka ba minoko na bazaka na ba vie oyo basangana ka do batata ba 26 wana basangana ka na bato lokola bango bomonde bakomi ko bebana nanu te o eze bandeli boko bebana pena bino moko boko bebana o eze bandeli tokotala nani elombe papa zako bofingaka tokoyeba bonzambe na ye le 29 juillet tokotala nani elombe obino bomona kayeke yende satan za ko bundisa nzambe siko za ko lakisa bino ke yende nzambe za ko protéger nkamba ko bino bato mabebo kota te alors tokoyeba le 29 juillet obangisinga no kyonkele makasi komona bisiko vanda kana kinkele na yoki pena nkele yo ndoko za ile mabebo ngwa bien te moi sini ngo ko zo bokola yo pena mwasi na kozo wa bokola eloko nini spécial ozana wana nzoto no mwasi azo wa bokola yoki nzoto balili bisika boye mama namona ka video moko ya papa apo a publiaka le 25 mai abi na ke église te na bondeli na ndako nazo fêter na célébrer journée o ya le 25 mai na ndako namona ki ndako mwana ki penza bien te mais Nathalie te papa na vivre na kati ya Congo so ala ndako déjà propre bongo donc ekutaka déjà ba 200 quelques dollars siko yo na Angola vie sociale eza bien Angola peza ko tongama kotia kano kutu munoko te ngana obokola ona moni deya ona vie moko malheureux vie moko médiocre même ngama ko tana vanda na Angola na tikala vanda na banda kwa bongo te jamais pe na vanda pe na ba cité na bino wana te ngana vanda bisika eza leaks o atambule beti okoyoka te okoyeba te ozolala pongia kitoko leaks côté na bino bovanda ka mabeleza la kate makadam partout na vanda bisika leaks tibo sangisa na bino to qualité moko te mbongo yebaka bakolo nango toza qualité moko te bo sangisa na bino te ta bo beta masona bino ya bazoba ya maboma ya bato ya bandoki baza kubundisa monyo mosantu ko ta kombo na kati te na ndenge mona bino te na otsa video ya papa apo bo sala différence papa apo o bo fingaka bo mona ke ya tindanga sikona makambo ngana lobelaka niveau ngana nango ba makambo ngana bimisaka minene papa po akozongo wapi bochaika na kati na nke mta tindanga même na bato na profiter pe kolola bato nyonso basala ba video basalanga sirène bazo ba photo na ngao na publier balobi ke ngana za sirène na yebi tata wana ya Afrique du Sud
bato nyonso bafingaka nga na répondre bino te me boyebaka bato batala nga bango nde bado répondre bino po nga na kokende oyo eloni nzambe moto achange yango aza te soko nga nde naza pouvoir na nga eza kosala eza ebandeli bokokomprenaka ki la princesse na nga mikolo koya le défenseur ya nzambe molimo santo ezali ngai alors yango nayesaka bino évangélisation agressive mal compris émission sur YouTube awa na ba TikTok banini oyela bino ka bilo ya mikuse YouTube nde kuna nde bokolanda analyse ya likambo nde boko comprendre nde naza ko décortiquer misala ya batata oyo ya ba 26 basanganaka na ba bizengi oyo nde bafutaka bango bambongo po basalaka ba makambo nga naza ko bimisaka ba vérité na bango bambongo wana eutaka batata na te eutaka na ba occidentaux bango nde batindaka bango alors ba analyse ya kitoko neti lelo émission déjà esalami baza ko monter lobby 10h30 10h30 émission ekokota bolanda ngo na chaîne YouTube Balenda News TV a comprendre vraiment que batato bana vite bana vie moko maléré baza ko lela bana vie ya bien te pe passer bandolata bino kaka bo bandaka ko souffrir passe na bino ko koma de plus en plus et koma de plus en plus bo souffrir tokotala nani elombe alors tokota siko na video ya papa po bomona ke papa po avivaka bato nyonso ba pembeni ya nzambe bavina bongo ezo kokoma le plus en plus bien nzambe aza ko bénir nzambe aza kopambola bavie eza ko changer mais bato babundisaka bavina bongo ezo kendaka na kobeba tozali kokende qui vivra verra alors bon la vidéo ya papa Apo Salima. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui 25 mai 2025. Nous célébrons la nativité du Christ, Papa de Lungana Kiangani Salomon, Fumamband, deuxième fils de Papa Simon Kimbam, Kolo Lingomba, Yamwana Tulobaka, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son nom spécial Papa Simon Kimbam. Mvula, Mbula, Beti Makasi, na Kinshasa Kubanda 2 heures, ti aussi la sugi ba 11 heures, donc na Bangaki, la Kinshasa on commence sugi Mbula Beti, sugi Mvula et Beti, donc Mvula Manoka, Matanga Makitate, Madagana, na Bangaki Benza, mais na bigi ba Kimbangiste, ba dekonanga ba Kimbangiste. Mana Papa Simon Kimbam Kiangani, Yémé, grand prêtre. Donc, Papa Simon Kiangani, dans un centre de quai, partout tout le monde, pour nous célébrer, fête à Fumambanza. Papa de Kiangani Salomon, Nana Pain, Nana Ndako. On a bien la méditation, on a béni mon Benjamin, mon dernier fils, Ghislain. Ghislain est né en quelle année? Ghislain est né en 2000, oui. Alors, moi, 98 qui s'est demi, à 25 ans. Et tu as un boulot à sa licence, bon, si on a tenu la Mikil. Bon, tu vois que des gars à Mikil, il y a un petit canard à côté, il y a un Fouakou Kinshasa. La Koufi n'a qu'une, va atterrir à Benakin. Ma péto et Mikil, les gars, il est à la gauche. Robis, n'a pas un an, donc voilà. Dis, soit dans un écran, donc on a chaîne Bissoa, donc les aluminiums, Ratelki, voilà, Ratelki à moins 361, cannabis. Donc, à Zananga, on a vu, on a ça la vidéo, donc, si on a baillé Bangaï pour Balanda, on a dit à Posalimba, bien qu'il ait mis dans la tête, on a dit qu'on a médité, et à Posalimba, Tatamo, Malinga, Fort, Makas. Parce que les gars n'avaient pas Adidas, il y avait Sylvette, ma papa Hermès, mon terminé les souris banés les négociés donc mon fils a aussi là. La petite va de la père voilà, on a vendu dans donc joyeux Noël, il y a papa Fumambanza, Motama Yankolo Yesu, Kolo Lingomba, église de Jésus-Christ sur la terre par son nom spécial papa Simon Kimbam, Lingomba Yahi papa de Lungana. Je signaka mikanda pour la lingomba oyo ebana evanda
on a 2025, le 25 mai, on célébrer une activité dans Yemota Manaï. Donc vous allez bien, donc on a pu Minanga, la fin Nanga, on a Kimbangis, vous avez comme Saraga, Yao. On a Kimbangis à solo, à Zomo na Yemoyoa. Sur le taille, sur Gislain balance un peu là-bas. Il ne faut pas dire qu'il y a voilà.